trésor en putu. Eza ba dossier, eza ba situation, eza penza ba circonstance bande konanga kande na ebeti la rabino lisholo. Eza na ba makambo o de notre côté to vanda kimia, eza na ba makambo susu oyo de l'autre côté to ya koloba. Eza la toujours trésor poto. Eza la ka to lali to la muki o trésor poto ko to lobaki, o trésor poto ko to salaki, o e mataki ko to kitaki pour na trésor poto. Trésor poto plutôt azwa ngambo to amema ngambo na république surtout et encore démocratique du Congo pour ezala kaka o trésor putu amataki o trésor putu akitaki o trésor putu asalaki loba bandeko mosusu balobi yango trésor putu lelo oyo bato ebele balobelaka ye po asondola kin a préféra na ye avanda na nini na Lubumbashi to ezalaka nini bandeko nanga ezala ba dossier o ezoleka na vie ya trésor putu ya mabe ezali kande na yebisaka bino soki makambo eza nango mabe en tout cas eza toujours et encore devoir na biso toya epai na bino toya koyebisa bino ke non dossier o eza mabe soki pe dossier eza bien en tout cas comme d'habitude na koya lisusu epai na bino pona koya kobetela bino c'était que non dossier oyo eza bien. C'est comme ça. Lelo on a même libino dossier et affaire ya trésor pour tout bandekonanga. Pourquoi? Parce que eza dossier moko moi personnellement et salinga pasi. Moi personnellement et le lisinga. Nayoki maya miso etangi. Normalement na niveau oyo trésor pour tout azanango eza normalement niveau moko bandekonanga oyo babiso nyonso to betelaka ye maboko aza légende ya mboka na biso mais malheureusement la famille na côté ya trésor putu eza kaka kofingama kocholama eza kaka sabotage sur sabotage kolobela ye mabe kutu n'en parlons même pas yango boye komona Dieu merci mbokani abando lekisa ba moment moko très très difficile na mwasi na ye Marlène Tessa. Biso nyonso toyaki kosala ba analyse ya Dieu merci mbokani il y a de ces personnes balobaki bino ba kronifati bozalaka kaka oui bien sûr lelo tosuki wapi tosuki penza wapi Dieu merci mbokani ye wana akeko bala mwasi mosusu donc cela veut dire que ba nungu nyonso ebima sur les réseaux sociaux la famille ba rumeur nyonso ebima sur les réseaux sociaux etikala kozala ba rumeur te ezalaki nango makambo solo Marlène Tessa Nadie merci mbokani bakabwana. Yango bandeko nanga awa moto kutu ekomi kopela pe na kote ya putu trésor. Boyebi na makambo na ndenge biso tozokende nango. Tokolea kolala jour mosusu tolamuki trésor putu azali susu te. Po bayebisaka biso toujours ezalaka bien kobima na mai tango mai eza na makolo. Kozela te ke noti mai emataka na kingo pour ke na bima. Tango kozala deja na kingo okozala na makasi te ya koya kolongwa na mai wana. C'est vraiment important tango mai eza na makolo moma wana eza moma yo pe olongwa obima. Pourquoi? Parce que tango yo kobima te en tout cas yango bomona kaba mai e mataka. J'ai des audios plutôt. Ba audio eza ebele. Je vous dis la vérité la famille naza na ba audio a na émission na biso ya lelo concernant trésor putu. Bandeko nanga, na yoki nzoto malili. Il y a de ces personnes, bako boma yo ka boye. Olala ki na yo, to ovanda ki na yo, ozala ki na yo bien, et du coup, olali kolamka ka boye. Il y a de ces personnes, oyo, balingi mabe ekomela yo. Na batu wana, na yebisaka bino toujours, baza batu wa musika te, bazalaka batu o toliaka na bango. Mosusu ka batu o bazalaka keno, bolamuki pe na tongo. Boke soki wapi. Mosusu oza na mbongo na bilamba osombeli ye mais ka batu wana bango batu wana babomaka biso batu o babomaka baninga bazalaka batu ya musika te ezalaka ka batu o tozalaka na bango pembeni batu o tosololaka bien batu oyo mosusu ozosombela ye na ye lamba lati mosusu futeli na tike asali voyage na ye na suka ye pe koyebisa yo merci mais na merci wana eza merci o eza nango honnêteté eza merci moko eza nango juste te eza ka merci moko na pesa ye ka merci yango makambo baye kosalela trésor putu bandeko nanga makambo eza ebele soki na lobi ke no makambo eza mike na kosi mais ebele concernant trésor putu pasi pe mawa kande boyebi communauté na biso eza ka communauté moko foto lobaka ya pasi pe mawa ma communauté moko bandeko nanga ya koyokisa biso soni communauté moko je ne sais pas biso nyonso ezalaka mabe na côté na biso
aya mosusu tozalaka na tante ya kosala analyse mais topréféraka au moins s'il faut que toya kosambwisa baninga tosambwisa bango, s'il faut que toya kolobela baninga mabe toya kolobela bango mabe wana communauté na biso. Mais ya kolobaka ke non likambo ebimi mpona ndeko to se regrouper biso nyonso to vanda biso nyonso to soutenir ndeko na biso bakongolais tozalaka na ntan wana te. Ezalaka ka pasi na kote na biso, ezalaka ka mawa la famille. Babilo mosusu il faut tolobaka. Tolanda nanu a makambo ezali ya moto moto. Putu mabi trésor bandeko nanga sango ya mabe, sango ya mawa, sango ya kolelisa, sango penza ya kosala pasi mingi na motema. Concernant légende ya mboka na biso tango tobengaka déjà ba légende wana toomona légende ya football na kombo ya Trésor Mputu ba mosusu babengaka ye kaka ya Touré eza mwa bongo toye kolala kolamuka na basango bandeko na nga toye kolala kolamuka na ya koyinda toye kolala kolamuka na ya kobeba toye kolala kolamuka na ya kosala pasi pe mawa concernant surtout et encore Trésor Mputu. Qu'est-ce que se passe? Bandeko nanga ebela batu biso nyonso tolandaki match o elekaki bandeko nanga en tout cas nzambe na lola yango Trésor Mputu asalaki bino nini. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, cher Bouchou, salut, cher abonnés, salut, cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki ya koloba awa ezali tokoya soki ya kobetela lisolo ezali tokoya soki penza ya kosolola ezali bokomona biso tokoya toujours et encore na lombangu toyaka toujours et encore na lombangu soki tomoni ke ba matière awa ezali. Lelo penza na memeli bino Mputu mabi trésor na memeli bino Trésor Mputu ya Touré mobali ya Miss Gaga la famille makambo ezali match ebetamaki bandeko nanga ya mabe eye kokomela Trésor Mputu ke pasa avant na kota na mozindo ya dossier oyo ekozala bien naya nanu kosensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote, na Franesse NM, Franciel NM et sans oublier l'air tonton international, tonton Amos Kazadi. Voilà. Lelo toyeli bino bandeko nanga dossier Trésor Mputu, affaire Trésor Mputu, que passa. Sans plus tarder, tolandana nuba audio, ngaya bino mama Étoile Inès TV, na ozonga mwa sima po na komeka kosala analyse sur dossier situation pe circonstance oyo ndenge ezo kende. Tolanda et on se retrouve juste après. La légende congolaise Trésor Mputu dit que Gédéon Kaloulou mérite la titularisation devant Arowan Bissaka. Trésor Mputu na Léopard Seigneur apporta elogote. Après ça ta médaille te ndazabongo. Donc na Hollande été. Mputu Trésor. Yo OK kocha Gédéon Kaloulou na place ya Wan Bissaka. Ah papa, atabiko omelaki matrom. Ato omelaki diamba.
Lobi natali match à Chelsea. En tout cas, pour le trésor, en tout cas, l'Ibissangaï n'a évité choix des animes. Bissaka a non le retiens là-bas. Oh, il y a Kukansaba Bilamba. Oh, toi, Bissaka n'a pas joué. Grosse force à Trésor Mputu. En tout cas, Baya Yaboza Mite Mamabe. Donc, vous incitez les gens d'aller inciter Trésor Mputu et vous divulguez des fausses informations. Vous sortez des choses dans leur contexte. Franchement, c'est décevant. C'est un manque du respect envers notre joueur. C'est une légende. Que vous le voulez ou pas, ou sinon, vous maîtrisez mieux la langue de Molière. Dites-nous quels sont les critères qui font qu'un joueur soit une légende, par exemple. Donc, grosse force à Trésor Mputu, Trésor Loa, Matumo Nazola Rumba, Lambuta Biscotte, Gladys Bokesse, Dieu merci Mbokani, tous les jogos. L'opinion qui fait trembler la toile en ce moment. Trésor Mputu a dit que il préfère que Gédéon Kalulu soit titulaire et que Wan-Bissaka soit sur les bancs. Genre pour lui là, Wan-Bissaka n'est pas mieux que Gédéon Kalulu. Genre pour lui, Gédéon Kalulu est mieux que Wan-Bissaka. Genre, les gars, excusez-moi pour les genres, parce que là, ça me dépasse, ça me surpasse. D'après vous, Trésor Mputu a raison ou pas? Trésor Mputu a raison, parce que moi, je crois que même Gédéon Kalulu en ce moment regarde Trésor Mputu comme ça. Do you want? Is me? You speak Dimi? Genre, tu parles de moi? Est-ce que tu t'es pas trompé de personne par hasard? Est-ce que peut-être c'est les noms qui te troublent, wesh? Je crois, hein, moi je crois que c'est comme ça. Gédéon Kalulu regarde Trésor Mputu maintenant. Hein. Et moi, en fait, moi-même, je regarde comme ça. T'es sûr? You are serious? Is serious? You are serious? T'es sérieux? Les gars, de quoi? En fait, quand vous pensez quoi de ça, en fait? Parce que là, c'est les troubles qui troublent, les troubles qui me troublent. Moi, je suis déjà troublée. Voilà, de retour la famille. Nabandi ebela batututi kolanda awa ba réaction après match ya lobby oyelekaki. Toza awa na message ya Ya Touré pour tout trésor, hein, yemoko de son côté tango amonaki mbutu a makasi bato internet, bato réseaux sociaux tango basiliki batomboki. De son côté, il s'est dit non, soki na vandi boye, hein, ekoya ko indelanga mabe, ekoya ko zikelanga mabe, malamu na ya ko briser silence. Yango yaki ko sala ke pour tout trésor de son côté, ayaki ko briser silence, ayaki pe ko pesa ba explication nyonso ya dossier ndenge ebandaki na ndenge ekomaki na suka. La famille tolanda lisusu réaction ya Trésor Mputu ya bino mama Étoiline sima kaka nde na kosala analyse sur dossier oyo la famille tolanda et on se retrouve juste après. Sali atie photo na nga bandoko makambo ya kolobaki Wan-Bissaka soki na nani na Kalulu, je pense. Au trésor ngai nalobeli yango place nini nazala na bareseau wana te soki kuna nasali video kaka mpo bato bayebisi nga nazala na bareseau wana te. Donc bato baosala mambo wana bati kotia photo na nga epuis bakomi ba n'importe quoi. Nga naza entraîneur te, nga naza na staff ya Léopard te. Naodécide pourquoi, naoloba pourquoi. Si il faut naloba, il faut nasala pena interview ba filmer nga. Ntaza photo te poser wana bandolo ba n'importe quoi. Na moni na éclairci ba na Congo. Naza ba réseau ni Instagram ni Facebook, naza na biloko wana te. Merci. Ndeko na bino tout le monde. Sali atie photo na nga bandoko makambo ya kolobaki Wan-Bissaka soki na nani na Kalulu, je pense. Au trésor ngai nalobeli yango place nini nazala na bareseau wana te soki kuna nasali video kaka mpo bato bayebisi nga nazala na bareseau wana te. Donc bato baosala mambo wana bati kotia photo na nga epuis bakomi ba n'importe quoi.
nga naza entraîneur te nga naza na staff ya Léopard naodécide pourquoi naoloba pourquoi si il faut naloba faut nasala pena interview bafilme nga ntanza photo te apose wana bandoloba n'importe quoi yango moni na éclairci bana Congo naza na baréseau ti ni Instagram ni Facebook nazaka na biloko wana te merci ndeko na bino tour mode. L'opinion qui fait trembler la toile en ce moment. Trésor Poutou a dit que il préfère que Gédéon Kalulu soit titulaire et que Wan-Bissaka soit sur les bancs. Genre pour lui là, Wan-Bissaka n'est pas mieux que Gédéon Kalulu. Genre pour lui, Gédéon Kalulu est mieux que Wan-Bissaka. Genre, les gars, excusez-moi pour les genres, parce que là, ça me dépasse, ça me surpasse. D'après vous, Trésor Poutou a raison ou pas? Trésor Poutou a raison, parce que moi, je crois que même Gédéon Kalulu en ce moment regarde Trésor Poutou comme ça. Do you want? Is me? You speak de me? Genre, tu parles de moi? Est-ce que tu t'es pas trompé de personne par hasard? Est-ce que peut-être c'est les noms qui te troublent, wesh? Je crois, hein, moi je crois que c'est comme ça, j'ai dans le cas je regarde Trésor Poutou maintenant. Hein. Et moi, en fait, moi-même, je regarde comme ça. T'es sûr? You are serious? Is serious? You are serious? T'es sérieux? Les gars, en fait, quand vous pensez quoi de ça, en fait? Parce que là, c'est les troubles qui troublent, les troubles qui me troublent. Moi, je suis déjà troublée. L'opinion qui fait trembler la toile en ce moment. Trésor Poutou a dit que il préfère que Gédéon Kalulu soit titulaire et que Wan-Bissaka soit sur les bancs. Genre pour lui là, Wan-Bissaka n'est pas mieux que Gédéon Kalulu. Genre pour lui, Gédéon Kalulu est mieux que Wan-Bissaka. Genre, les gars, excusez-moi pour les genres, parce que là, ça me dépasse, ça me surpasse. D'après vous, Trésor Poutou a raison ou pas? Trésor Poutou a raison, parce que moi, je crois que même Gédéon Kalulu en ce moment regarde Trésor Poutou comme ça. Do you want? Is me? You speak de me? Genre, tu parles de moi? Est-ce que tu t'es pas trompé de personne par hasard? Est-ce que peut-être c'est les noms qui te troublent, wesh? Je crois, hein, moi je crois que c'est comme ça, j'ai dans le cas je regarde Trésor Poutou maintenant. Hein. Et moi, en fait, moi-même, je regarde comme ça. T'es sûr? You are serious? Is serious? You are serious? T'es sérieux? Les gars, en fait, quand vous pensez quoi de ça, en fait? Parce que là, c'est les troubles qui troublent, les troubles qui me troublent. Moi, je suis déjà troublée. moto asali atie foto na nga bandokoma makambo ya kolobaki Wan-Bissaka soki na nani na Kalulu je pense au trésor alobaki ngai nalobeli yango place nazala na bareseau wana te soki kuna asali video kaka mpo bato bayebisi nga nazala na bareseau wana te. Donc, bato baosala mambo wana bati kotia photo na nga epuis bakomi ba n'importe quoi. Nga naza entraîneur te nga naza na staff ya Léopard naodécide pourquoi naoloba pourquoi si il faut naloba faut nasala pena interview bafilme nga ntanza photo te apose wana bandoloba n'importe quoi yango moni na éclairci bana Congo naza na baréseau ti ni Instagram ni Facebook nazaka na biloko wana te merci ndeko na bino tour mode. Voilà, de retour la famille na bandi ebela batu biso nyoso touti koyoka réaction ya Trésor Poutou plutôt ya Touré ebela batu babando benga eka ya Touré bandeko nanga touti biso nyoso kolanda ye kande bouti kolanda. De nature pour tout Trésor azalaka na nature moko alingaka na ye makambo koloba te toyebi ke ya de semibali o de leur nature koloba mobali azoloba neti mwasi
mais pour tout trésor makambo oyo akolobaka lobaka en tout cas ezalaka penza nature na ye te alingaka pe makambo biloba te. Alors na ba circonstance oyo nyonso euti koleka concernant pour tout trésor bandeko nanga kande bolandaki match boutaki komona bino moko batu baye sur les réseaux sociaux que non pour tout trésor alobi ye a préféré neye Kalulu o mosusu wana azolinga ye te ajouaki bien te. Bon ye wana pour tout trésor aye komituna ye aza nani pour que ye aloba ke non nga na préféré. Il fallait batia. Ça n'a pas de sens. La famille ngana lobaka toujours tango tozoyaka kosala banalise na ba émission tosalaka banalise tosalaka la plupart des gens balandaka biso na bakolo makambo bayaka kolanda biso voire même bakonzi ya mboka na biso bayaka kolanda biso. Yango ezalaka toujours important soki oza na ba information exacte te. Oyebi ke ba information oza nango eza ba information oyo ya lokuta koya na ba affirmation te koya na ba confirmation te. Pourtant ozo ya nango talaka mukolo makambo ozo ko selaye makambo et du coup ye wana aye ko briser silence. Siko yo bimi neti nani muto lokuta ata batu o babando salela yo confiance bako banda lisusu ko salela ka yo confiance te. Et surtout okende kokosela batu neti ba trésor mputu kosela ta président ya mboka na biso parce que soki eza président akoyoka ngo ye moko esali ye pasi na motema mais akotikala koya ko briser silence te. Pourquoi? Parce que azotala nation azotala batu nyonso peut-être eza na batu mosusu oyo mitema na bango eza makasi te pona ko supporter natika kaka. Mais tandis que soki yo okoya na cadre ka ndenge bozo yaka na lokuta oya kokosela mutu oyo yebike bien sûr aza personnage public mais aza na ba capacité aza pe na 1000 chances ya koya ko répondre mais ozo le kisata na yo pamba ozo bibimisa penza ke no oza mutu lokuta ozo bibimisa penza ke te oza mutu moko oza sérieux te. C'est comme ça. Bolo baka makambo soki bomonaki mutu boyokaki vous avez de preuves boza na vidéo netinga soki nazo sala ba émission na tiaka ba audio ke bozo yoka makambo eleki pour que un jour ezala te que non mama Étoiline ye moko a créé histoire. Je sais que na communauté na biso eza communauté moko ya kosala que batu ba moni réseaux sociaux eza place ya koyaka kokosila ka baninga makambo. La plupart ya batu bazo mona réseaux sociaux pona bango eza bisika oyo na koya koloba biloba loba. Batu ebele bazo mona na bango réseaux sociaux eza bisika oyo si faut que na ya kofinga mutu na ya kofinga. Mais il faut tozala prudent, tozala kakeba na ba mope na ba parole o biso to bimisaka na minoko na biso. Pourquoi koya kokosela? Boyebi na oyeba te na communauté na biso oyo bolukela ka penza trésor mputu. Ka babino awa boyaki moi c'est trésor pour toi zamabe moi c'est trésor pour toi la taka kitoko te moi c'est trésor pour toi es mobile kitoko akendo ko bala na moi si moko azai longi soki ndenge nini la famille makambo libala batu biso etala biso na nini makambo penza ya libala batu vous pensez que ezalaka beauté nde va de sa mariage ce n'est pas la beauté o va de sa mariage te. Combien ya mibali bala basi otala mwasi boyoneti mwasi oyo akendaka na simate otala penza mwasi ke no mwasi oyo neti asubaka te mais mabala bongo eumelaka te na pesa bino ka exemple ya kilikili ya mbangu bomona libala ya jibe mpiana na Amida Shatir soki botali Amida Shatir mwasi nzambe otali Amida Shatir okumisi nzambe otali Amida Shatir yo moko penzo lobi ke no wawa awa mwasi azali me bavanda na jibe mpiana Amida Shatir ye wana kenda na ndako ya Didi Kinwani avanda na ndako ya Didi Kinwani lelo avandi epai ya papa na biso Vital Kamerhe me matière ezali bino moko bo utaki komona spectacle au Salema. Depuis que Vital Kamerhe azali sous président de l'Assemblée nationale te considération comme ikokita kande balobaka quand l'amour frappe par la porte et la pauvreté plutôt l'amour s'enfuit par la fenêtre yango wana to komi komone pa ya Vital Kamerhe la famille eza beauté nde vandi saka libala te
Et aussi, la beauté ne peut pas se discuter. Mutu na mutu azana ndenge ya komone la makambo, azana ndenge a comprena kana yeba histoire. Neti ye trésor putu, amonaki oya bandaki koluka, amonaki yango epai ya Miss Gaga. Nde bisika ya amonaki alobi nazoluka parce que ndenge ezalaka monita tobalanaka, tobalanaka pona beauté te, mais tozalaka na eloko ozoluka. Mwasi azoluka eloko epai ya mobali. Neti biso basi tolingaka mobali oyo aza na respect ko aopesa yo respect dès le départ à relation na bino. Déjà mobali azopesa yo respect. Mobali azo considéraka yo. Mobali azo considéraka yo, mobali azo valorisaka yo, mobali alingi yo. Parce que dans les mariages, ce qui veut se retrouver que non, c'est toi qui aimes l'homme. Tu vas souffrir. Oko souffrir ya makasi. O eza conseil na pesaka ata ba jeune fille balingi babala. Balana na mobali oyo alingi yo. Parce que soki obalani na mobali oyo alingi yo, akozalaka toujours wana pona yo. Mais soki obalani na mobali yo olingi, yango bomona na mibali mosusu bakomi kosala kindumba ndenge balingi. Pourquoi? Parce que ye atikala kolinga yo te. Atikala na ye ko considérer yo te, atikala kotia yo na motema te, atikala kotia yo kate. Mais yo moko kaka ndo osalaki keno omilinga. Alors na mabala bongo, oko souffrir ti mukolo kokufaka. Yango bomona basi mosusu na ndako libala azalaka na isengo te, azalaka heureuse te. Pourquoi? Parce que c'est elle qui aime. Moi si mobali nda lingaka. Bible zoloba, mari aimez vos femmes. Femmes soyez soumises. Donc biso basi c'est la soumission. Si tu te sens aimé, wana soumission et yaka directement. Mais si tu ne te sens pas aimé, déjà wana soumission kozala bitumba. Mobali faut alinga. Donc comme c'est trésor pour tout linga Miss Gaga, ya bisoni nakati. Azala mwasi kitoko, azala mwasi kitoko te, azala mwasi atai, azala mwasi atai te, ya bisoni nakati. Netinga mama etwali nyangani nakati. Eza ba choix trésor pour tout. Nga na miso na nga na mona kananga Miss Gaga azala mwasi nzambe. Aza kitoko si longtemps que trésor pour toi lingaka ye, biso toza banani to ya koloba ke non, aza mwasi kitoko te. Boyebi communauté na biso eza communauté moko mosusu bandeko nanga na zanga kakuto ta makambo maloba ya koloba. Po eza communauté moko balinga ka koluka mwa biloko moko mike biloko moko eza na sens te. Ba memango. Pourquoi? Parce que balingi ka ba bebi sa kombo ya trésor pour tout. Quand neti na ba situation ya bongo, trésor pour tout atikala na ye ko mentionner ba kombo ba tout te. Apprécier ba match ndenge le kaki et directement vous venez oh non, trésor pour toi lobaki. Est-ce que vous avez des preuves? Vous n'avez pas de preuves. Yango wana yeko briser silence. Sikotanga yeko briser silence. Banani babimi bazoba. Banani babimi neti batumoko ya mayele te. Banani babimi neti batumoko bazana sens te. Eza bino. Eza botika kape bavia batu. Toyaka bien sûr kolobela baba kombo na bango baza ba personnage public, mais cela ne veut pas dire que toya koko c'est la makambo oyo batika la kolobate. Eza réseaux sociaux, ce qui trésor pour toi ça la vidéo. Cela veut dire que vidéo na ye et kozala partout kandenge aye ko démentir. Bomoni bino moko vidéo na ye partout. Eza nango batu nyonso baye ko comprendre que non, awa trésor pour tout aye ko démentir. Alors bolo baka makambo oyo, je m'excuse bosi bo maîtrisa. Bolo baka makambo oyo boza nango sir. Bolo bakaba makambo o teke no yomoko oza sirte. Yomoko nanu ozomituna eske ona zolo beza ya solo. Eske ona zolo beza ya solo. Non. Loba makambo oza na ba preuve. Ata soki lelo ka ndenge trésor pour toi yeko démentir, oza na ba preuve na yo okoki ko bimisa ke no trésor pour tout vidéo oyo salaki yango oyo. Yango oyo. C'est comme ça. Ezaka pasi. Eloba taye moko ngana za nani pona kopona keno oyo nde fallait a jouer oyo nde alingati a jouer. Pour tout trésor azana école na ye. Académie ya football ya bana mike. Nde bisika ye pour tout trésor azali. Pour tout trésor azakuna azosungaka bana. O bazalaka na posa un jour pe bazala batwa minini. Donc pour tout trésor azakuna azosungaka bana wana. Sikoyo na o etali ba match ya mikolo. Oh mukolo azo jouer match kingandi. Oye mataki kitaki etali yete. Ya zaka wana atali ka ba match ndenge zo lekaka.
ka ndenge bato bazojwaka kuna babeti na bango babale mosusu atali na baerreur alobi place oyo seke ezalaki nga na kotisi mais oyo etali ke non awa na nini ifale batia oyo eza ya ye te etali mpe ye te. Botika kokotisa Trésor Mputu na makambo oyo alobaki te. Botika kokotisa Trésor Mputu na makambo ya kindoki. Botika Trésor Mputu o bofinga bosabola boloba nyonso o bokokaki koloba. Botika papa ya batu. Botika pe mobali ya batu ya Miss Gaga. Botika kofinga ka mwasi ya Trésor Mputu. Mwasi ya Trésor Mputu botika kofinga ka ye. Yango nga na sekaka ya batu mosusu bazalaka toujours batu ya liboso. Eza neti na fi moko azokendaka kofinga ka batu na bapage. Siko azobosana kenon na bakonti na ye pe atia bafoto ya ye na mobali na ye. Siko tala fi yango azofinga ka batu. Otali bolobi lelo to okima. Mais avant ndeli na ye kofinga ka batu. Bino batu bofinga ka bomitala ka bien. Avant yo kofinga mutu zoba tala nanu bien na mutu na yo eske yo za mayele. Tango zo ya kofinga mutu kenon azana taille bien te eske taille na yo eza présentable. Avant ofinga ka mutu. To mitala ka nanu biso moko eske naza penza bien. Naza passable. Soki na kien bisika ba ko présenter nga na facilité. C'est vraiment important. Kozalaka pressé ya kofinga ka batu te aussi longtemps que yo pe kutu soki batali yo batu mosusu bakoki kokima. Parce que eza na batu mosusu otali bango boye koki kokime. Okoki penza obandi kokima. Okimi penza ya kosakana te. Tozalaka keba s'il vous plaît.